Babami, ako sila magkamoy. Pisa ni fa. Yo. Anifa, Yaya. Anifa, keba la yo. Keba. Pardon? Anifa. Yokana no. Ngai, Anifa, kama fila ngai. Ayo. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans les actualités. Maman Nangaye. Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre show Vérité en face à la chaîne Abino, la voix du peuple. Merci beaucoup pour l'attention et la considération que vous continuez à porter dans l'émission Oyo. Après tant des années de présenter à Binongo, comme vous le savez tous, c'est une émission Oyo. Il y a un bon koé souma bandeko, babi misa ba vérité, ba secret Oyo, ba bomba Oyo, na bo bangi que ko kabola bango, ko créer ba conflit, ko créer ba conséquences moya makasi. Mais grâce à cette émission, tu es dans la bandeko, sera misi vérité na ye. Toi, misi secret na ye pour que Bisoto ya ko intervenir avec notre équipe pour nous repérer ça Oyo, ba ben rabongo. Conseil et puis t'orienter à Bandeko pour nous résoudre les problèmes. Vous nous regardez à partir de Kinshasa, retrouvez cette émission tous les lundis à partir de 21h vendredi à 8h et puis le dimanche à 13h dans couleur télévision Tam Tam d'Afrique. Et vous qui nous regardez à partir de la chaîne YouTube Nabiso, vous savez que nous avons tout un playlist tout ça les labino pour que Boy Barabongo Rolanda Kayango na moment Oyo Lingi même na déco bazana Kinshasa, ton à Brazzaville, vous en a facilité à aussi là. YouTube, au Kota, nous avons tout un programme, tout un playlist, c'est plutôt tout ça là pour que Bo Zalarabongo édifié à travers le programme Abisso Oyotomime Larabino chaque lundi, vendredi et dimanche pour Bandego Barota Abisso na télévision puis Bandego Barota Abisso na YouTube anytime, c'est-à-dire à tout moment au coup d'un épisode déjà vraiment ébélé. Sinon, on se retrouve juste après cet élément pour démarrer notre show. Merci. Namoni te oyo akokani na yo Moundelia ba oyo basili makasi Ba oyo basili likia Papa makasi esilinga Zambe na lembi kolela Nini nasala po oya nolangai Nasala nini po yo bundelangai Lamuka yawe kota likambo na ngai Esika ngana suki nde esika obandiko sala Nasala nini po ya nolangai Nini nasala po tobundelangai Nakati na pasi o salaka Esika mayele suki o pesaka. C'est une émission à caractère chrétienne. C'est pourquoi nous avons opté à proposer à Rabino une chanson chrétienne sur Tobani, une émission Nabiso comme première réplique Nabiso. Elle s'appelle La Sœur Shekina Esayo. Elle a la chaîne YouTube Naye, Nzemo Naye, Bundelanga, elle a la chaîne Naye. Juste Tochilebino extrait nango, mais vous pouvez aller regarder l'intégralité de la chaîne Naye pour son Rabino. Na ba moment il y a ba prière, na ba moment d'adoration, na ba moment louange, na ba moment où vous avez la prière. Vous avez vraiment la pousse au côté à profondeur cette chanson
peut vous aider yako sambela malam. Sinon, nous nous approchons jour après jour. Il y a événement à Mounene et Tozanango. Il y a le pasteur Moïse Mbie, la réserve de l'Éternel, la stade de Martyr, ce sera pour le 19 mai 2024. Déjà, bon, somba déjà va bien parce que selon l'information Tozanango, déjà plus de 80% va bien été camis. Et là, il reste que 20%. Donc, nous allons parce que le pasteur Moïse Mbie nous promet un spectacle inédit. C'est-à-dire, de vivre, bakamona, tout le monde dans le stade de Martyr, dans le concert. Donc, tous allons ébélé alors ébélé pour adorer Nzambe, louer à travers différentes cantiques où le pasteur Moïse Mbie a réservé les bisous dans la journée. Sinon, chers amis téléspectateurs, nous sommes encore ici pour traiter un nouveau cas au Tozanango Awa. Il s'agit, il y a Ndoronabissu à Moissi, belle-fille, qui nous a contacté parce que elle a été témoin. Il y a Makamoro Boyo à Mouni Salama. Et aujourd'hui, dans le canal, il y a Moutou apprendre que Makambo Yamuna, non seulement à Kendanaye, mais apprendre les Kamomoro Boyo et ça que et pousser à l'Oba, les Kamoro Yamuna. Peut-être que dans le Bango, il faut apporter solution et si Kamoro Boyo, moi pas ces alliés. Toujours quand il s'agit d'une émission pour que tu aies problème nini oyo azanango et on se retrouve juste après élément oyo. Merci. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, j'ai témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Mbie au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Vous êtes déjà au nombre de 14 personnes, vous qui avez accepté de soutenir cette émission Vérité en face. Nous avons créé un groupe WhatsApp Nabino. Il y a soutien, il y a programme Oyo. Je vous dis sincèrement, au plus profond de mon cœur, merci. Merci beaucoup pour avoir accepté de votre propre gré et à soutenir le programme Oyo. Le groupe est là, ouvert pour tout le monde. Je pense qu'il y a un Château Kolo, c'est vraiment un grand caractère, numéro. Il y a pasteur Serge, parce que c'est lui qui est l'administrateur, il y a le groupe, c'est lui qui gère le groupe. Avec notre sœur Oazan à niveau, il y a États-Unis. En tout cas, le groupe est là pour soutenir cette émission. $1, $2, $3. On a basé les cannes ici. Il y a un compte bancaire. Vous les montagnes comme la musique, vous avez $1, $2 pour soutenir l'émission pour que Neto ya Marabatou. Moi, Maya Romela. Moi, papier mouchoir, moi, transport, et puis nous rencontrons des fois des difficultés. Pourquoi pas tout le matériel? Là, nous utilisons Babylon Rotozal, mais nous voulons encore améliorer la qualité même de notre plateau. Surtout, c'est une émission qui est en train d'édifier, qui est en train d'aider les gens. En tout cas, nous attendons que Batoubaya, qu'on région de Bissau. Et au-delà de ça, il y a le groupe, il y a partage, il y a parmi, il y a la réalité, toujours la vérité en face. Et au-delà de ça, beaucoup de gens ont 14 partagé 14 personnes. Et ceux qui émission coach jusqu'à lien yo potineli mutu moko. De ceux qui les gars mutu moko et que ceux vous avez 14 dans 28 et malembe, je pense que vérité en face et comme une grande famille à travers le monde dans le programme Autonomie Labino et à édifier mabota et à côté à batu pour sabatu nanzela et à droit chemin. Comme je vous ai annoncé, chers amis téléspectateurs, elle s'appelle notre sœur Belle-Fille. Elle nous a contactés comme à la émission Oyo, à Zara à Kinshasa. Elle se retrouve devant un dilemme, une situation où Azara témoin. Et après, Oyayoki, elle s'est décidée de venir dans cette émission pour nous avouer une vérité. Nous allons l'écouter. Belle-Fille, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, papa. Merci beaucoup pour le choix apporté. Il y a un problème au Awa. Nous avons rassuré qu'avant l'émission Banda, que nous sommes là pour toi, pour t'aider. Il y a quoi avouer. Les Cambo Yozala témoin. Et au Monique Fobi Misango Lelo, après Bané et Belé.
tu ba problème les années de mémoire d'émission. Des fois que et ça on en passe parce que naza na passe mon amité mon place dans le ça là vu que zaki moi musala quelque part. Moi musala c'est dire ça bonne c'est ça. OK. Dans le ça là kuna zaki vient mobali na mwasi na bana yo ça musala. Zaki dans madame mina patron mais à tel comme tete zaki pina mona te. OK. Dans le ça là kuna mais qu'on travailler. J'ai comme que maman boye madame comme conseil nga zoa. A côté qui na zoa mo boye a comme kanisa ki ngale mana mobali na ye. Tant qu'il a yebi ma mbona te zaki po courant na wote parce que zaki innocente. Mwana ndi maman ezaki te. Ande ko sala pana ye mais le ko na remarqué pour madame na biso madame nga pardon ce qui n'a non lamba ils a un problème té mais ce qui a au lamba a ngati na pousse na ta pembeni ya cuisine a ngati on doit comprendre té na dit qu'il ngaza mona musala pourquoi madame yo boya na lamba ka ba jour soit na lamba katé pourquoi la vendaki et c'est là vraiment moi pas simple mais là ça bon non ça ni faut travailler kaka bando travailler bandi pe ko sala msala ngani na misa ko sala ko kumbanda ko tout ça madame maye bisma que ni na benga na le ngam no lamba na mon kizan to kunaye il pas de problème au lamba na kina tsi msala ngaba cuisine msala ngapi par ce que ya salon na kombinda ko na pango ici ko ma nganda ko na kutima ndelo no lamba na kende kuna na ni kadouche na écoute madame oluba take oluba na se terrasse qui m'a formaté na simizela na ki simsana ngai azoloba wapi azoloba na biloko patron na simsana na simizela na ki eliki mikola ko simsala na ngai olamba mais ce qui madame elamba kaka donc ngako tu na koki ko lamba te ce qui madame azolamba ataki na idée que madame moi épice awlingate il faut comprendre que le deuxième jour manga ningo na madame azolobaka azotsa biloko moko boye ya poussière tambe kina yiba biloko wana te moyenne différence ngo za kité azotsa biloko mo ya poussière azotsa biloko azoloba maloba na celle qui sagesse nanga na kila tu téléphone na inango na kangi madame ye photo tant que azotsa biloko wana na biloko bakisi ba biloko mo ba mo soni na biloko na jina zongi nanga place ya musala nanga patron ba mo makasi s'il vous plaît pour na bien patron payé assisi aliépé ça madame comme cause la jalousie nanga makasi comme ce ko kombatai de comment c'est que ko madame mbali nanga masta madame ngala ko sala moté parce que ozoki ngala musala pour aider na musala na musala ba pourquoi il ne ko sala jamais abali ko blâmer ngai c'est comme na maman boye ay ko no musala même musala ngole ngai ngo suma ngala famille nanga na moneke personne qui nous allait soutenir mais na kindaki abengai ngai nakei ok nakei natiki bango pe nakutana pe na bango sute na mona ke pe sute bango sama kamalanga masusu ndaki na tambola na zamu tu tambola ngana naketala kama ngai na hôpital na komi na hôpital na emona na bima na porte hôpital emona bien petit frère il a patron nanga il peut na beleni Anifa, oh bon, bien. Bon, on est au hôpital, on est là. Comment on a zobé là? On a pas au hôpital, pas grand force à zobé là. À zobé là, non. Ou à zobé là, comme il a perdu sa mémoire. Et le côté quand maman, comme il a perdu sa mémoire, abi il faut comprendre les trucs dans l'église, mais qui est dans l'hôpital, basoyer soin. La simile na zongi. Vous avez dérangé dans ma case. Comment bien est-ce qu'on va penser autant on a dit qu'il n'a pas de madame
N'habité, est-ce que Babylon quand est côté wana. Yango isali pas trop bongo, non comprendre té. Mais tant que bien vous a battu OK, vous sont abisso, ce qui vous a un problème. Vous pouvez savoir solution. Il y en a qui laissent à la pour ça, dans le vérité, mon a dévaré secret mon bruit, vous avez caché. Ce qui est moins cause à la madame, petite sœur à madame. Petit frère, petite sœur, madame, tu es mobile. Petite sœur, il y a patron. Ok. Parce que ça n'a pas si. Qui patron comme les temps. Azalaka kobela atana perte mémoire parce que comme on ndenge nini. Et ça n'a vraiment pas. Même sous il cambo ya wana te. Nda mona madame to tse loko moko boyi ba pousser wana. Et c'est comme si le patron la perte mémoire na yebité. Mais tant que ça qui vérité on a yebaki. Tant on a ça la kuna. On a dit que na baya na yebisa bango yango. Même solution et causement parce que bien vous a bateau que ça comme solution na cambo on se lekela kamutu. On a qui pembe na bino. Habité na sala nini parce que ko bomba ngweza ko na bombele mo be sou ke muto ke déjà na peine pour faire na bomba likambo on na yebi on na pensa que si place ce que ndiko salama na ko bomba on jamais na lingi na zongo mamu kesima bo to comprendre problème aux alango to aider pe bato ba otala biso parce que baneko batala biso ba sunga biso pe na ba conseil tant ba tchaka ba commentaire na bango et ça rabiso pe na malamu mingi yango to linga fo limbola di kampo pe na moi bien ozo sala na famille moko na couple moko olobi soki jour na olamba nani zala forti ya soki jour na olamba pas de problème mais ceux qui jouent au lambaté madame alingato kota na cuisine oui alinga côté na cuisine bati alinga alingaté pourquoi sikoyo ne oyo kuta ye achara biloko ya kolia alobaka c'est-à-dire c'est quoi ache biloko bazoloba makambaza koloba bando yo kango nande koyoka te nande compter parce que nande loba babi matin mais nande koyoka te. Et na ningo yokeli likambo maladie comme na perte de mémoire c'est-à-dire quoi azoye basu makambuté azoye basu batuté okoma bon aye basu batuté ndenge petit ça on a expliqué nga aye basu batuté aye basu makambuté. Est-ce que pour yo tu te dis que aux ala présente tant au mona makambo ti le loza na photo ngo oui azana. Et pourquoi pas jour wana potikali ko lakisa petite sœur na été photo ngo tout ça non. Na lakisa ki yango te. Beti le pe di solo ngo pété. OK. Et là maintenant tu veux que o se débarrasser na likambo yo mona ba quand même ba yebango pour ko sunga bango c'est ça? Oui. À part ça osation na kam soute yo yebi o robinisi la biso avant que to ko ça to kabato ko ça bango. Exactement wana ça soute. Voilà, chers amis téléspectateurs, il s'agit de la vie d'un être humain qui est cher. De on a bicho à malade, a commencé la perte de la mémoire. Et notre sœur a été témoin. Il y a une cérémonie où le patron naé Azaro Sala Nabilora Roulia. Nous allons essayer à voyer mais couple na bango ezaki couple moko problème o nini ça dit bazo va na bien te to eloro ni vont pousser peut-être aba no lo bablo so blo le bazana na bango bien to ezaki ni bazaki na bango bien vraiment mais na comprendre te kindinga ne koloba ya bloka patron comprendre compte. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons essayer à kotisa d'abord ndeko ya mwasi ndeko ya mobali pour que tout le monde puisse gérer la situation to meka pe ko ba détails encore en profondeur et puis to yeba nini to aussi ça problème. Merci. Ona bandeko bazala posa ko tonga bandako na bango ya ba rêve na bango
parce que lelo Kinshasa ezofungwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo ndenge olingaka lupango ezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que lobi nini ekozala te? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala bandako awa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Na avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous vous exhortons à investir dans l'immobilier. Boya resoma ba terrain na bino na concession Ndedi na Maluku. Faites comme les autres, nous félicitons ba o basi ba somé ba terrain na bango, ba nous soupe ba bandi déjà kotonga na niveau ya site na biso na donc faites comme eux, boya bosoma ba terrain na bino. Boton banda on a bino to bobo bambo on a bino na immobilier surtout que za place moko ya sûr oyo ata mukolo moko teti yeso oya ozora problème jamais parce que concession d'ailleurs mukolo nango oya teki concession a garder pe une partie ya yemoko donc azawana na bino olo bateke toye bandenge ni donc so boye sur place on verrait que il y a vraiment beaucoup d'usuriers et na bandeko pe nanu ba sali le roi baningate o to azana mutu ya sûreté na Kinshasa pour aussi toujours contacter bureau na biso il y a au étalé bomoni numéro le kana pour que o ba engager lo ba kosomelo terrain na yo ba sali lo ba document na pe ba tindeli yango na DHL na sika o yozali avec ba image à l'appui pose à la vraiment rassurer. Voilà, nous sommes de retour chers amis téléspectateurs pour continuer notre problème tozana awa et comme on vous a annoncé que to kokotisa ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Anifa. Oui. Anifa, merci beaucoup pour avoir accepté que ba fito filmer yo par rapport à la situation n'engeza awa. Anifa na obana to solo la siko ya, to solo la pena. Ozo reconnaître ndeko mwasi azali boso na yo. Très bien. Azanani. Azalaka bon ya grand frère nanga. Bon na grand frère na yo. Oui. Et ça fait longtemps pour mon ami. Récemment, on a été à l'hôpital. Hôpital? Oui. Bobel ici, mon tour famille? Oui, grand frère dans la place à Bandère, au ça, Laza malade. À Bélénine? S'il vous plaît, les arbres secrets, bien mon tour, mais surtout, oui, bah, je suis les dérangés. Ah non, moi, problème mental. Problème mental? Moi, mon tour, on a perte de mémoire. Perte sa mémoire, il y a ma casse, si tu... Oui, na minute tu es comme moi makasi. Bandi maman makasi te bana na no. Te bandi makasi mbala mo te bana no mo mukie kana ndaku. Tozo remarquer mso ko déposer le ruboé. Ye mo ko bosani asilikeli bino nyonso. Et mon ani pe atikal kana humeur wana kaka bongo donc ba makamoko le contraire. Ndenge penza zalaka azale subonte senga to meme na hôpital. Au lieu que toi changer et s'améliorer les sous. Siko personnellement pour la boké na église te boluka boye ba. Te toké monsieur église te ça maladie hein. Te mais manza même tabi qui sera maladie. Kasi nzamba sala à travers minganga. Oui, ça à travers minganga mais minganga pe nzamba za munganga ba minganga parce que toyeba pe ba maladie mususu. Munganga le besoin incurable mais prière et celle pe mutabiki donc bon nako lo baizala ka bon na ba famille soso bobel sa mutu d'autre part ba misu bana ba prière ba misu baza ba garde malade ndenge mo pesa na ma famille nanga. OK. Donc mais jusque là évolution ça non te. Son la lobieza peut-être pour ça eza vraiment te. C'est fort. Et azana ba problème na batou peut-être est-ce qu'il y a un bateau bazana kanda na ye to ezana ba nyunga batou. Vu que ça grand frère banzela tambola to tambola raté. Netinga meka même ko bananda ko koza ba propos musala moni ba grade ndenge ezala ka ba kombe yaka. Mais mutokondi milanga zate. Totalela kaka mais ko bana ba ninga boy non peut-être net ça ko zo mo poste mususu ezala pe bongo ya deux fois. Mais ba okwa mangate. Totaka ndenza mba me mabiso.
Mais j'espère qu'il y a Obi Kanae. Obi Kanae, Bozana, Azan marié, Azan moi sinaye. Boza peut bien na moi sinaye. Tout ça bien. Pour moi sinabiso. Oui. Ok. Bon, en fait, ceux qui t'ont bénisio awa, ils ont pour na ko solo na yo par rapport à belle-fille ou le bigazali. Bon, on est là ni. Azole la parce que azana likamwa ngaka yebisa yo concernant maladie ya grand frère na yo. Oui, azana likamwa azana posa bi aloba pour la maladie au grand frère na zobela. Azala témoin ya likambu moko. Oyo tango ekutana ngina ye dernièrement à l'hôpital o expliquer qui est situation à grand frère et à mon elo moko. Et le ko na mona de pousser aya en émission o. Donc, aligné à vouer vérité mon co oyo certainement et bino pour que peut-être vous allez encore plus orienté dans le problème où ils s'est passé dans la famille nabino. Belle fille, n'ayez pas ça qui na n'ayez toqué na makambo étape par étape parce que surtout quand ça l'union sont vraiment peut-être au courant qu'on gérer problème té. Il y a un moment donné, d'abord, nous avons dit que tout le canal nous a fait pour que y ait un canal de Cameroun comme ça, il y a reçu un biso pour tout yeba, ce qui est aussi un montomo ya sous awaye à quoi faciliter biso le Cameroun, expliquer et le renino yo yebi concernant maladie au grand frère naé à souffrir. Tante Nanifa, moi je m'excuse parce que Nanion so weleka. Nazaki moi musala grand frère na yo. Mais dans le monde qu'on hôpital, les gens qui ont la patrouille ça les passe. Nangana ibiso le Cameroun mais na mone moya o ibiso ngote. Nous avons dit qu'il y a une vérité face. Nous avons bien. Puis on comprend que quelqu'un oui, c'est mes grands frères, oui, c'est mes patrons. Vu que nous avons dit que si nous avons lamba, mais comme madame, nous avons lamba. Madame, nous avons lamba. Il y a un peu de misala na ye, alambi asisi. On a placé le stade où était qui a na salle ici. Mais nous ça n'a pas c'est pourquoi que nous avons na lamba ka madame abuya ka na lamba ndi moko akumukona pour na nini et ça là nga passe na yake ko na ndeko pa musanda ko na nyeke ni kadusha amona ki madame abandeki ko koloba na biloko patron mais na ça intéresse qui na moté Zela na biloko patron koloba OK na intéresse qui na ngononté na ki na zongile musala na ngai après na bani su ko sala musala na ngai ne ko mo su lo deuxième jour nango madame, allo, on a bloqué patron. Oh, tu sais pas bloqué comment boyer, la poussière, on a bloqué patron. Tu me dis na bomba quand on t'enlève, puis abinga na kanga na ndapo, on a zoua, ando kasanga qu'on a bien mon patron, mais ça qui bon côté. Zela, ando teni, ando teni. Parce que le mollet quand on tient la poussière na bloqué. Yo mona. Oui. Au bomba. En plus na kanga photo puis. Ah! Yo ndoki numéro 0 eh. Yo mona. Oui. Yo penzo mona. Oui. Obomba. Tokute no pe fa olengani. Olengani. Ah, nzamba lula ye. Kasi ndenga na ndo kote la so na ina ndako wana. Obenge ngata mpanzo ebisanga te poani. Na mona moya c'est parce que siko yo bengi nga na katsa batu tango lobi. Tokute no fara moni yana nga ndenga zali. Nzambi. Que non c'est la pardon parce que c'est que mes akaboy na le bon vérité face parce que
On va trouver solution. Parce que là, on est solution. Maman. Eh bien, que tu as dit moko. Anifa, il faut to sumayo mukie. Likambo ezawa, il y a zala témoin likambo. Likambo bongo ya kolobango sans komona conséquences sans nini peut-être yango sala ki a hésité. Kasi ba photo azaki nango wana, ezaki ba preuve tangible o batu nyonso ba kokai ko comprendre. Tala siko niveau ya papa zo yoka, mona ye nanu. Mutu ya ba possibilité bongo mutu ya bien mutu a valeur mais soko moni lelo. Ndemo kana batu ba na fulu. C'est parce qu'il y a ça qu'un hôpital. Ce qu'on t'a dit, monde a pensé à maintenant ça bongo. Tout le monde y Jésus. En fait, il y a l'ongé na musala par la bina tika qui grand frère na beta wana te. Ce qu'on lui kameza awa Anifa eza surier. Eza que il y a misi ba légation moko eza très makasi. Eza makamo ya ba GT. Ce qu'on nga na senga yo eloko moyo no sunga biso obenga semiki na ya awa. Sunga biso to sunga yo benga ya awa comme ça makambo ya lobby aloba on a misuna ye po to yebi pété tant soupa zo kosele makambo tant soupe eza soki likamina avant même to yeba nyonso ye aloba mpona tuna kiye soki to bengi ndeko ya mwasi awa aya awa ti yo kotala nga mingi te animaki ki aloba makambo wana soko continue tala nga no sale loko moko malamu na ko sale loko malamu ko leka na mutu aza na hôpital wana zoba nyama otela ka epe misuti oba linga ma pombe kwa ni ozomona foti na yote satana nyama Anifa yo mutu ozolamba na ndako za na place na ngai wana za ndeko na nga koloba te kaka poto ye pa na bino aza ndeko na nga supposé que azaki ndeko no mutu aboye. Je jure, songa même na saka mutu na simba mindu okufika siko. Mais omani kande no yebi soboy. Non c'est peliso. Anifa, avant to évoluer nga na singi vraiment sororo ndima. Benga na ndeko lisemeki na ya. Chers amis téléspectateurs, na niveau to komeli, je pense que il faut to benga. Yo. Anifa. Non c'est pelisa. Anifa, kitana nous. Parce que Moutano Tchaba Kiss n'a pas été. Amoni. Parce qu'il y a les qui continuent à toi zotia. Zelana nous yaya. Zelana nous yen de semé gunaya. Tam soupe et za oyazo le bâté. On se retrouve juste après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour pour tout continuer pour l'un. Nous avons maman Guylaine na ko bien à l'objet na rozota mingité parce que aux en a faisons à l'hôpital Kuna. Hôpital ko chaka lisusu nani Anifa tika biso to sola na ye parce que il y a le makambo bimi awa et je sais ma photo yo il faut to yoka yepe papa maman Guylaine papa oui obengeli ngadi Anifa eza nini yo eza koma na mate Anifa pemba Anifa so benga yo na sepe so ka Anifa s'il te plaît Anifa na musikata Anifa na musikata sepe sana kasi Anifa maîtrise-toi ya maîtrise-toi ah musikata kati no le baba takata no sa yo Anifa yaya Anifa keba na yo keba pardon Anifa yoka nano ngai Anifa yakoma fila ngai donc bon Anifa moi mais ça que surtout bani na bitumba boye toyeba yokati na expliquer déjà yokanga s'il te plaît yaya to tika na nuta ye a expliquer likambo ya yebisi biso na bino et pas ya semeki na ye comme ça par et pas plutôt pas ya semeki na yo s'il te plaît yaya yoka ye nanu yoka na yaya zela s'il vous plaît Anifa pardon boyoka ye nanu yoka nanu pesa nanu yebisa biso la police est kota tala
Yebisa biso, hein, Zela. Maman Guylaine, Bolimbisi, na nenge to memi likambo. Anifa, s'il te plaît, Yaya. S'il te plaît, Yaya. Anifa, to aussi ça likambo vient de se retourner nos autres. Anifa. Il y en a qui botika na nous à comprendre les camions. Anifa, s'il te plaît. Maman. Ozoye baye. Ozoye baye. Azaka moi musala na. Azaka moi musala na yo. Batuni gratité. S'il vous plaît. Oye baye s'il vous plaît, maman. Oh, alors ça la pana yo longola na circonstance ni. Azaka moi musala nga. Na longola ye pona kanga ye na chambre na mobali na nga na kuta ye ni mobali na nga na suki lot. Parce que ya na l'équité. Anifa. Anifa ngana explica ma comme na ete pas mi. Yo, Anifa. Ako sila ba ka Anifa. Anifa. Madame, ako sila ba ka mo ite Anifa. Tokita, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment Tokita. Tout ça d'ailleurs Tokita. Parce que yo makamo yo ke pa na évangile. Eza verset biblique. On s'allie à Nanga pendant longtemps. C'est que, au moment où on s'amène de zabo, vérité en face. Mon kili, mon maison, mon aïe, on a noté là, il y a un kisi. On comme ici, il y a un mama, ma preuve est zali. Yoko, on tient ma kisi. Et là, c'est retrouvé, place, ça s'est retrouvé. Il connaît yo. Moi, ça m'a pété, oh. Mon colo, mon bani, dans mon zamo, oh. Il y a un mama qui tombe. Maman, il monte, il monte. Ah, papa, nous n'avons pas yo. Nous n'avons pas yo. Yo makam nosana yo avant ya nanga kufa avant que le Jésus Christ est Seigneur yo ndozo kufa yo quand tu pembe comme range cabinet papa kana le base quoi papa kana le base quoi on va faire mon solo on est génération maman biso yo soko benga no solo so papa vezali yo ensemble moi qui m'a dit mais là yo toi la vérité en face félicitations dans mes biso siko yo ensemble yo on est dans le yo basa bande côté simbae baba de côté na préféré 1000 foyers que mbala yo mukolo oh c'est du chance yo quand on vend des alaka yo osani yo sangani yo kosambela kisi nanga yo. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau Nabicho pour que tout y ait aussi sa problème avec un changement de décor. Pourquoi? Parce que on ne saura pas finir cette émission dans cette ambiance. C'est une histoire, c'est la vie d'une personne qui est mise en danger. Moutazo Bé dans un hôpital et des révélations quand ça se fait comme ça. Et c'est un râteau solo là, mais avec l'ambiance sur le plateau, on a représenté une ringité qui est vraiment dans la base de la main. Tout est plus pour traiter le problème, pour trouver la solution. Et on a compris qu'avec notre belle-sœur Anifa et notre sœur belle-fille, on ne saura pas continuer cette émission dans le calme. Nous, on veut connaître
cause ya problème ce qui est outil wapi tolandi Belle-Fille nga accusé maman na biso et comme il s'agit de son image neto insister na ye to solo na ye to yeba qu'est-ce qui se passe en fait na couple na ye Maman Guylaine bolimbisi lisusu pona façon to yambeli na esika na biso merci vraiment nengo insister ko kende bongo te sans que yo pe oloba o pe s'appelle version de fait na yo par rapport à la situation ezoleka a parce que awa ba kizeyo ko zochela mobali to tshalo wa ba biloko ya biloko na kolia et que yango ne bebisi mobali mutu to yeba d'abord to zongi non na ebandeli pene ya likambo oyo au betili biso li solo moko o awa to yoka ki yango te to zo pena détail pa na yo moi la mosu o ay a Belle-Fille ayipsi biso que yo azaro sala pa na bino ezaki mukomsu soki yo kolamba olingaka te ya kota na cuisine to soki alami biloko yo moko nde mutu fo osala makambo ya mobali na yo mais ayiki komona yo soki ozolamba to soki ozotya biloko kolia olobaka makambo moko boye mais makambo moko olobaka ya yokaka te mpe amona yo ozotya lokola bapoussière na biloko kolia et olongola ye mosala parce que ozali kokoma ye kosalela ye zuwa kosuspecte na mobali na yo toyi toyeba premièrement question liboso na tuni parce que namoni awa ozolobaki okangaka ye na mobali na yo qu'est-ce qui s'est passé na couple na bino d'abord concernant la fille oyo ayi na likambo awa avant tobeta masolo ya biloko ya kolia oyo soi-disant que olobaka soki ozolamba to ozoserve biloko qu'est-ce qui s'est passé entre yo na la fille oyo mpo olongoli mosala ya liboso merci pour la parole Belle-Fille azaki mwana mosala pa na nga nazwaka ye lokola aleki na ngai ayaka mwana malamu oyo nyonso na kotinda ye asala akosala eza te ke nyonso na kotinda ye neti na makambo mosusu ya chambre te wana te nayaki kolongola Belle-Fille nakendaka voyage moko na Brazza voisine moko abengi ngai Belle-Fille abimaka na mobali na nga bango bamona voisine te voisine abenga nga atuni nga ndeni papa nga bite papa azabi ozonga mokoni nga bite dans 2 jours na ozonga bi mais nga nakoma mona papa na mwa mosala soki yo oza te en tout cas nakota yango doute ayiko arrive na yebise ke na okende matanga na yebisi mobali na nga na okende matanga copine moko akufeli papa na kolala atuni nga matanga eza pe na esa mpe matanga eza mbinza po biso to bando vanda na limité nakenda pe matanga te na vanda kaka epai ya voisine wana en tout cas na bimi na chauffeur na bisi chauffeur tikanga ayo zonga zongisa mutuka chauffeur tanga zona moke chauffeur abaluki nga azwi taxi e ko tikanga ti na kata pango epai ya voisine nde voisine abandi ko relater ngai et que le jour on a baki na ke matanga lokola nzamba linga ka bana na ye okoyiba na 9e jour o asuka 5e jour ba okanga okaka na ye okuta mwana musala na mobali na nga mwa musala ni likola mbetu oyanga mobali abalanga na mbongo to bandine na tanga pasi jamais na ko permettre mutu mo boye aya abandu sa babilo mo beza mutu na makolo na beta yete na loba elote na yebisa kanga biloko na ozonga pa na bino mobali abando senga ba pardon na senga habité en tout cas esimba te so nazo mona ye anandako elukana sala ye mabe tout à fait naturel fa bimananda ko na bino il faut vraiment bimananda ko na bino donc déjà tout le monde ka kosa biso ya lobaki que zuwa tout ça ce ko ya mibale papa nga siko so na bina sala le zuwa na osala zuwa ponde na kutake de ani na mobali nanga akome de ko mbanda nanga donc jamais nga na ko kabola mobali nanga na mwa musala vomi azala tele mutalibanda mais mwa musala nanga ite mais nimbisanga moi mutuna na kotuna yo na papa nango nzamba pambo bino na bana te na to botite OK sikoyo lisolo pene ya yelaki parce que oza lokola révélation sali biso ya le baye personne sous mais version sous yango mais lisolo yo ya yelaki awa lobi ke yo ozochela mobali biloko ba poussière et puis olubaka soko zolamba
c'est vrai parce que les lots mobile nous obéla ça li ba perdre ta mémoire azoyi ba sous makambo tenenge c'est mec dans le avec ceux qui ont ba moyen te mais ça déjà mutalibo na balabala. Qu'est-ce qui se passe dans malade mobile? Il y a quelque chose dans malade mobile, est-ce que en tout cas je suis sincère dans mon photo moko que na moni lobo na yo boye na ba sani likolo biloko nino ba na ko tchana ceux qui au hasard maintenant mobile no toyoki mais o ngape na moni photo ninge ozo droit ozo tcha iloko likolo ba olia na ezani en fait. Papa eza pasi pona linga mobile na makasi pour linga ke makasi pour na linga ke kaka titongo benginga nazali na pharmacie pona somba kisi o insister pa mama yaka pardon nde na yaki na ye na yo kuta anifa ba mbale. Est-ce que vraiment nga nako boma mbale na ngato nako tchele kisi? Si par exemple ke amona ki na oloba na biloko nako saka ya prière. Moi si nyonso na ndaku na yé asa la prière nako saka pas protéger pour ami protéger à protéger ndaku na ye à protéger bana na ye. Nga so na banda oloba na banda bandinga mabete na banda ba ke mobana nga kende libanda te. Amona kanga po abala kinga apesela nga mbongo. Il faut to bota jamais koki ko bota libanda. Leba loba sozo chile bloga bolio. Yango na banda ko. Bongo ba pousser aux oba gagner. Papa. Otuninga mutuna na okende. Vas-y. Otuninga lisusu po de so loba ki yango lisusu na okende moko te papa. Bolimbisi mer. Loba na. Bolimbisi. Poussière aneza poussière teza mungwa. Ba bondeli yango et pas pasteur nanga. Na boaka ape na 4 coins ya ndako na boaki na chambre. Boso na tina biloko na nzungu ya biloko tangu na olamba. Tochaka munga na biloko te po yoka gu. Metangu na olamba na osala prière na biloko a olia. Nga sambelaka. Moi sinyo sa sambela mabondeli. Tangu na olamba obalusa biloko asala ni. Abando sala prière te. Nzambe mutu nyonso akolia biloko epesi santa malamu soka zo bela abonga. Ya mabe esimba te. Makila na e neutraliser nyonso. Siko yoso za na misala mabe oyepa na nga po olia okokanga to kokambala ngai. Esimba te. Donc o nyonso yo yebisa bino eza lokuta. Jamais nga na ko tia mbala nga na kisi jamais na ko bomaye. Ko to bandina mbala nga na pasi. Siko lo na ina comprendre donc makambo alobi ka mona kayo osakaka eza solo. Osakaka me osakaka na la prière eza prière osambi wana ko sakana eza ninge passer na minate ya bino que sozo lambela mobali faut sakana na biloko na ye pour abima libanda te c'est ça eza pasteur te muto ko lobake mama esala ka bozongi sabu ta yo lingi mobali na lozo kozwango wapi na pesa ko na somba mungwa na ngana wenze pasteur asambeleli papa chalo bokezalo ko sombi huile d'olive na boutique pasteur a prié pour nango avant la lo pakula so bi ocha na biloko avant olia ocha huile d'olive na biloko te yande mo ko amungwa. Nous aurons besoin du pasteur Serge pour essayer un peu de nous éclairer parce que je ne veux pas utiliser ma sagesse ou mon intelligence par rapport à Likambo. On a pour ça un pasteur Serge. Pourquoi permettre de bien un pasteur Mourayara to Oyokai? Un problème. On se retrouve juste après. Merci. Ephésiens chapitre 4, verset 26. Merci Cordon pour la parole. Merci Soussou Nabande Konyo so balanda rabiso. Nazo pesa conseil nanga Nabande Konanga o bazaki na plateau pe na ba o ba ola nangai. Mama ndeko tomoni ndeko aye koloba o ezalaki o ya kanisaki keta mususu oyo mama bande ko tchana kata ba kisi yango eta mususu ezobelisa ndeko na biso akomi na perte ya mémoire mama toyebite soki ozoloba pena vérité ke oyo lobi siko oui oya otoloba ba mungwa ba nini oui soki alobi pena vérité peza ke abande ko sela ba mungwa na oui ba mungwa ba sela yango okoyi ko soma mungwa na yo ba bondeli yango po esenga maka na ba église muta somi mungwa ba bondeli ozo salela yango ozo loba parce que to loba kapé ofani bozo
pour prière ezaka kosaka te to sala rapport to saka ka prière to lo bato ezaka kosaka tant na vana so ba prière ke nzambe sala ngabo ezaka kosaka te na so lo basala bo ezaka kosaka mais na yebisi mama na ngai soki eza pena ke obombi ta muso zipika pona lo baki mungu andebo mungu oui ele demanda na ba église mais soki okosi biso ça que conscience na yo moko côté ya yo parce que tant on de kwazolo baki ndeko na zobela na pasi na mutema po parce que biloko mususu ba ndeko o basalaka eza to ba kona mungu ate biloko no ba kiso no bo salaka ona ya kotela ka papa mais mutu mususu ka za pena esprit za ya pete kangaye ndenge mama papa ko bina yemsu na pete mais so pesa pena ke ya solo pe ba no tili biloko o za ki mususu za la ba o ba to solo ba no te ma ya ba mungu ate et so ka za pena esprit ya pete et comme c'est pe ndenge ezo comme ça parce que ta musu obande ko tia ozo le kadele za mutu tango yo zolo bozo kangeza ki mutu eko kanga pe mutu mais ndenge zolo baki na bande ko tia yango te wana ndezo ebana tozo ebate ke lobi vecti to lobi alikuta wana ndezo mais conscience na omoko zo te soki eza pena ke ezaki ya prière ozoko loba yango pona ndenge mungu zo baki to sta mungu eza nango mabete to salela yango na ba église ezala huile d'olive kuto sala kuto zui ou de ba bondeli yango pe to tchaka yango pe na biloko ko lamba to tchepe po biso to lié tout ça la protéger mais nde mabepo ezala bakisi te o bino bato bozo landa boza système ko tchelaka mibali na bino bakisi bokoko ko bomba deko o tchaka bolingo soko exemi ngoto tchaka yango mingi pe eko lekisa eko beba yo kanso so eloko malamu nzoka ndo zo bebisa nde mobali na yo na kosenga bino botika ba pratique ona ko tchelaka mobali eloko boyi tozo bateke ta musu papa ndenga zo bela bongo soki eza biloko wana ekoki pe ko sala so za esprit apete ekoki pe ko sala ye bongo mais to yebite mama le bisi biso abiki ya bande ko tcha yango te ya bande osela mungu ezala ka mungu mais soki eza biloko na tchelaka papa conscience na ye moko eko te ya yepe eko te ata kosi biso mais ye moko amikosa te na koyesa bino ka botika so boza na pratique ko tchelaka mibali na isa bino 1000 fois mobali bakanga kaye kaka kandi tozo mama osaka wana yo moko pino zi mobali ozo sambe biki mobali na nga nde na kangi epa na yo nde bombela nga nzambe na lingi zakala o batchelaka batu nzambe yo nde kanga ye po na nga maluba no moko ndingo zo saka ndi nzamba ko salela yo kandi ngozo loba mais bino bokenda o na kesombe lo bona tshila eza mabe makasi botika yango na bandeko na onso basela ya okanga mobali na kisi eza mabe makasi po mokolo kisi wane ko sila retour nango ezalaka mabe mais tango yo kangi mobali ne pa nzambe yango ezalaka na retour te kozo bomba epe bolimizo mata makamusu zo mata kaka mais so bokena wana ba pratique mabe eko te ya yo pe muto zo tala ngai conséquence nango ezala mabe makasi merci. Merci Cordon pour la parole. Mbote pe na bino nyonso we bolandaka biso ngala ngoloba kaka ndenge toujours tolobaka que muto abomba libala eza nzambe nde muto azalaka maître libala kisi ya bolingo eza nango ka nzambe kisi ya bolingo eza prière tango nzamba pesi yo libala bomba libala na prière bomba libala epa nzambe witoyoki mama ndenge azoloba biso tokoki koloba te ke oyo alobi ezali vrai to oyo pa lobi eza faux mais biso tokoloba kaka kopesa conseil na bato oyo bayaka vers bandako ya bato kosala tango yo oye na ndako ya mutu kosala yeba ke oye musala na ye musala oyo baofutela ngai na lambaka na bungisaka bana na sukolaka bilamba na silisi na zongi mais na yaka musala te po nakoma mwasi soki naza mwana mobali nakoma mobali ya mwasi oyo ya patron ou so naza pe mwasi nakoma mwasi ya patron to yaka pon oyo koluka tango oyo koluka nzamba sali yo grâce ke na ndako wana mwasi wana fungoli mutema ayambi yo mobali wana fungoli mutema ayambi yo donc to salaka musala to sala en dehors ya musala oyo yeli ko bakise eloko te likolo nango po tango yo bakisi eloko musu likolo nango yango wana omoni ke lelo notre sœur musala na ye ebebaki mais tant musala wana bande ko sunga ye ezosunga famille na ye mais musala ne bebi ka pona buzoba ka pona eloko moko muke onzimi obebisa na yo musala na yo
et maman elo nakoki koloba nga na ndenge ozoloba que papa azana na hôpital ozana souci ya mobali na yo yo koki koboma mobali na yo te biso pe tolobi que ya solo nde tozomona yo okoki koboma mobali na yo te lobi bobande na tango passe nga na osenga yo kaka que prière oyo bandai ko sala wana na biloko akolia continuer ko sala yango na boye ndenge aza na hôpital kolemba te priya kaka mpona mobali na yo yebisa nzambe abikisa ye parce que le Dieu est capable de tout yo sambela kaka pa nzambe yebisa nzambe abikisa mobali na yo abimise na situation wana soki makambo o bazoloba ezali vrai ke ya solo mama osala rango ezalaki mungu atendenge ozoloba ezalaki poussière mosusu nga na koyebisa okay yo osenga nzambe bolimbisi okozonga même pas ya pasteur na yo oyebisa ye ba pratique papa yo lobaki na ngata musu boye menga na bandai ko sala na ngeloko mususu metala lelo na omoni mobali akomi boye nzambe na yo alimbisanga pe nzamba lola alimbisanga ke mobali nanga abika soki eza nango na cause te eloko ekomeli papa nga na yebiso ke akobika na ye lokola olobi ke ezalaki kaka ba prière ozosaka olingi mobali na yo ozoloba na nzambe ke mobali no avanda zala ya yo moko na yebiso ke prière wana ndengo bandai kosala ngo nzambe ya mawa aobikisa mobali no aokoma malamu e na batu nyonso oyo kokotaka na bandako ya mabala biso nyonso donc il faut to lukaka to vandisa libala na biso na prière toujours prière eloko mususu ebombaka libala te to pe mobali te soki eza prière te prière kaka nde ebombaka merci beaucoup merci Cordo pour la parole merci pe na ba le retour balandaka biso ou ba pesa biso confiance ma préoccupation na ngozala par rapport il y a comportement ya papa aux en hôpital moni biso mibali pe moko tunga ko profiter na ba faiblesse ya batu ça dit so za na mo bozimo boye et to koma ko sala ba art pour ka mbongo to bozo to za nango e bundela biso na lobi bon par rapport au nini na yoki ne mama ye moko ya ndako alobi ke mobali na ye abane ko bimana domestique c'est-à-dire papa on a triché maman pas domestique et puis domestique en étant faiblesse ce qui patron a obligé toi à tirer bon manger il a roboé le pas roboé mais lobi on a rondima alors moi là ayo luka mbongo moi là ayo luka moi quelque chose pour famille na to vie na à survivre na baka bongo bazaka rare o baboyaka mingi bapoisa makaka alors papa oyo yebi koza marié moi sinon azana ba critères ana ba valeur nyos pourquoi quoi biser na domestique et puis quand on a lit conjugal là tout le monde a prière à maman to ko saka maman et ça li retour pour le muta aza gravement malade mais ma belle si ça pas papa yemoko parce que nga na sambela na catholique na yebi valeur ya mungwa sel béni na yebi valeur ya huile d'olive les ba pesa biso les ba sambela biso ba mungwa balobara okoboka ngo likola batol okotiongo na pompe surtout na ba pompe to futi la futa ba tebele tiongo na 4 ko nda kuno motutu o azana molimo ya mabe mungwa na e besa ye retour mungwa na e sala effet. Alors maman lobi bien mungwa nezaki ya kisité ezalaki pasteur assemblée lango na landi discours ne bi asomba ngo na wenzi soka sombi akeno pas pasteur a prier. Alors on comprendre que ma belle pas papa yemoko parce que soka zaki na ba application ya mabe to ba science pour déjà mutu obi ba bana mikie soka business que elle ba bo eti na sala bu sala bu. Alors là on lia ba mungwa wana ozo na biloko du coup effet et robeta yemoko donc il pona nga maman za na faute papa ndinga za wana ndinga na perte mémoire yo maman
excusez la tutoyer, maman, zonga ce pas pasteur. Daddy, ton père, au monimu au to na sambela pona ko benga na milieu mabe pona ko contrer la bespine sommet na moni retour et papa. Alors, tu changer formule, tu sambela pour papa abika. Alors, ce qui a témoigné, tu as confessé. Papa, il faut à témoigner, à confesser, après à témoigner. Donc, il faut tenir, maman vraiment regardée, tu peux ça y chance, tu encourager, tu fortifier de façon que Moubali na abika comme ça à confesser. Moi, esprit na bêtise que papa vous a fautif dans acte de mon pour moi, il y a une puissance, il y a une valeur nango. Il y a huile d'olive, na sel béni. Donc, on a vite fait, merci. Merci, Cordon, pour la parole. Na lingi na lobana lomango na tina ya kolobela mungwa o mama zolobela dosa ila mungwa malgré que j'étais pas là vraiment pour nous koyeba so ezaki mungwa ou pas na ina expliquer mungwa parce que mungwa eza beaucoup ba élément ya purification esengelo yeba mais yeso lobi bozala ba imitateur na ngai parce que solo bina na lobiloka na mungwa na obetoli solo mwana mobali mona komba Élysée. Des Rois, chapitre 2, le verset 19, qui n'en a 23. Là, on rencontre une histoire, il y a moi, mon combat Élysée, na retourne na kati ya ville, batonné ba eko lelela, ba lobini mon Seigneur, kolanda nengo mona nengo mona ville na biso bo teza mabe. Kasi Élysée tanga yoki kolela na banga ici bango, apportez-moi un plat neuf, mettez du sel. Ba kendaki bazweli yango ba memeli yango na mungwa. Et à ce qui m'a dit la Bible précise bien que Élisée est allé ici au problème ils allaient qui tant a commis à l'obi j'assainis ses eaux et Nicolo Banini Élisée comprenant que l'eau ko purifier mai pour ezongisa vinenge za ki normal na katia et ngumbala bango senga ki mongwa kasi na ina betcho libaku mwa mukie na kati enseignement oyo ko ebisa yo dans la tripartie de l'homme il y a trois choses. Cela veut dire moto molimo, moto nzoto, pe moto âme. On a kati ya moto molimo makambo beleza na kati parce que na kati ya esprit ya moto, il y a quatre essences. Et fani na kati ya molimo ya moto. Et ba sens wana nyonso epusaka biso. Il y a la premièrement sentiment fani na kati ya molimo, o likolo ya sentiment e ko ko iso pour quand ça la bien. Yo kobeta lisolo bina ngai na nde osali la mungwa na oboka na bakwe na wata est-ce que oza imitateur to osali ndenge ba apprendre yo parce que na kati même ya ba sens ya ki ya o efani na kati ya molimo toza na auto bengi kondima ngo yaka na nini yaka na oyoka cela veut dire soko fandi na bandiko apprendre yo mystère moko oza na maîtrise na ngote na bandiko manipuler molimo na yo na auto bengi ba sens lokola sentiment na manipuler ngope. Parce qu'à part sentiment, tu as une émotion. Oh, tu as pratiqué dans la situation où tu as et là, comment il commis à ça, il y a une émotion. Et fan ça ni na kati molimo. Et qu'on peut le détruire sans le savoir. Tu as auto bengi conscience ya mutu. Et ça la na kati molimo. Conscience ni ça que pratique on a ni na ça les amalamu te on les a bien. Mais tant conscience est longue et bando bungi sonzela au kwe na kati ya loko yo moko bande ko sala. Na robanza ete ozaki kosala malamu parce que na quatre sens ya suka nde simbaranga eza l'imagination mutao imaginer na oloba ete loko na osala ko ko mimanga place boui et ko sala nga place boui en réalité est détruit tant comment détruire yo olo comprendre que na bande osala ba pratique ezaki malamu te yo lobi te ezaki bien parce que batinda kinga na tanga même na droit ba ebisa biso ba bi ordre mal donné bakangela ngope. Et l'inko loba, mutu aye koli malamu te, bakoye bise sale loko, oui, toke na sens keza bien. Babino soit on sale lango, mais au sale lango ndengeni. Vu que zaki ordre mal donné, osa frappé. Ezaki ordre mal donné, lelo muta kwei. Ezaki ordre mal donné, lelo muta beli. Na lobi te kezayo, na lobi pete kezayo te. Mais non, on a mémo quelque part, au comprendre ton esprit est où. Non seulement na ba futilité, topé na kati ya pasi ya émotion koloba ete na kangi mutu na mbali nanga
mais omiyeba yo moko lokola mwasi ofandisa mi wapi eza na esika moko te bakomela biso batangisa biso ke bolingo po esima fozwa mai osangisa na oyo même ngai na ote yo nakoki jamais dans ma vie koyebiso ozwa mungwa zwa huile d'olive na memo même musika ozwi huile d'olive na so bondela po nango kende kotie nango mobali na yo pa dolingo mingi c'est impossible. L'amour est naturel. Malgré kotara kibondo ki ndenge bo mesande to mesana koloba plutôt mais l'amour est naturel. So muto alingio olinga so alingio te olingo pété ato saleli nini ndoki kuto kabele bilo na 10h10 minutes 11h minutes apamba zuka bilo kabela ka ko fande la ngazo kabela nga aza to taso vini e marché et ninko loba muto alingio te to pe muto azana misala mabe ato saliye nini aotika la ko changer te po eza vinaye. Mais problème nanga so eza wana te problème nanga eza maman nanga soki conscience na yo et rappelo quelque chose ya o yo moko bande ko sala na boyebi na yo mama bima bima na kati nango parce et retrouble yo parce qu'on a menu même la dichotomie ya mutu on a deux dimensions on a dimension charnelle on a dimension spirituelle et tous les deux dimensions marchent de pair. Maintenant faut le connaître parce que ba action na opposé to ba acte na opposé na la dimension ni charnelle to na molimo. Parce que dans tel molimo, il y a des grands esprits où ils sont à moni likambo ata ba yebisanga comprendre que où ils ont likambo mabe. Peu importe ba grade ya muto azo yebisango. Peu importe le niveau ya muto azo yebisango, et il y a archbishop. Mais dimension de tétémé ça élevé na molimo à comprendre que ça mabe où ils bien. Mais tant spirituellement na spiritualité na ils en c'est ou on ça makambo yo quand on ça la bien en réalité au kufa. Maintenant de qu'on a biso yo en hôpital. On ne sait pas. Place ni na côté li, place ni na fandeli. Est-ce que Zakara mambo sala? On de connaît ça lobby. Yonde moi sinaye yoka pasi wana. Yonde moi sinaye mona musika. Yonde moi sinaye kanisa malamu. Banza malamu avant kweya. Po yoko kanisa ke est bien, mais en réalité ezayo. Merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Voilà, chers amis téléspectateurs, merci. Nous attendons de vous un maximum de likes. Likez, aimez cette émission pour nous soutenir. Donc, je veux voir vraiment plus de likes vraiment plus de likes. Donc, ceux qui sont monsieur, vous en avez 30 ou 40 000 la journée. Pour ça, on appelle le lot. Et tout ça, l'exploit, on va atteindre même plus de 10 000 likes. Et ça, la biso bien. Et laissez-nous vos commentaires par rapport à la situation où ils sont vraiment délicats. Parce que là, notre soeur, Aza, n'a problème dans la famille, il y a un mobile par rapport, il y a dire, bon, appuyé par elle-même, mais là, elle nous parle d'une histoire, il y a Makamba Bunzambe. Ma soeur, Bisso Awezali, tu y a te pour tout le Makambu, Batuba le Makambu, mais tu y a pour nous soumettre Batu. Pour abimisa pour accompagner mutuna voie changement tuna voie solution et là quand on a ngana tuna yo mobile azaki bien du coup makambo yozo sala lobi que eza ya nzambe mais na batu mususu ba ozwango loko eza ya nzambe te peut-être ne bozo botana mobile te peut-être yango limbisanga yango peut-être ozako sa ba pratique mo bopo okanga mobile abota libanda te yazala kana yo okene peut-être kokota ba place mususu eza na ya nzambe te. Mais waneza nenge mukile nenge biso toko kanisa yonga ngena vraiment ozala biso sincère ceux qui vraiment oyebi que okotake sika moko ya mabe to okotake sika moko yo moko zoye baté so nzambe ezaki pena bonzambe to ezaki bonzambe te par rapport à malade mobile azolo azobela ceux qui okotake sika ya bongo yebisa biso vérité po to ka koyeba nenge nini to sunga yo na nzela ba sa nzambe lo kana sengo yango papa. Nayebi ndako nganga te. Nganga na nde nzambe o akelanga. Bikota kotana nayebi yango te. Donc on a mis sur nzambe awa ozo gérer que malade ya mobali na yo. Exacte que lokola seme ki na ngai a otolo ba alokola na bota kate. Et bongo siko si par exemple na obino ke na zim. A ndima ngai. To e bandi, yeza ba semaine. To eza 1 mois, 2 mois, 3 mois. A ndima ngai. Non, au moins, musala yo yebisa ye a. Siko na ndenge osambelaka
munganga a diagnostiqué mobile azana ba perte à mémoire azoyi baso makambuté yo na ngamu na nenga losambo nanu bozui révélation morte peut-être problème au boyezo sala ke mobile azana beta wana. Papa, avant de commencer à l'hôpital, et bandana nandako, mon père n'a linga ta prière te. Le quoi papa linga prière te na protéger ndako, maman. Bon, ce qui nous reste, c'est que, mais est-ce que ceux qui, par exemple, Nengolobi, Makambo Salawana, ou yekoli en église, pasteur Nabino Munga no lobi, tant aux aura Munga pasteur assemblé la radio, au pasteur Ayebi aux aura Munga na pour nous boire un andaku, au chana bilora oulia, pasteur Azar Courant, pasteur na yo place au semble là. Ceux qui par exemple, si na lobaki qui na sombi Munga na na kepa papa na na la pasteur na ndako. Papa bondele langa mungwa o. Siko soyo tu par exemple. Ono kesana na ndako est-ce que papa wayo. Nga suko na chango na biloko. Na olambela ngo pona lambela ngo. Po ernios tout et moi musala na nga banda ko lia loboko ya banda ko lamba pona bisonyo soto lia na ndako. Mo bo nga pe fona lamba pona mbali na nga fa lia liboko. Mais siko question na ngena tu na kara est-ce que tant ozaro sala ba biloko wana ndenge ozaro sakana biloko lia tozo bora ba munga biloko lia est-ce que mobile no azaki ko courant ba pratique wana que moi si nangai a soki azolamba asakaka to achaka ba munga na ndako to na biloko lia mobile azaki informé na ba pratique ozo sala wana amona ngai une fois au hospital amona ngai une fois na tie mungwa na obalisa biloko na oloba atuni nga osala ni na yebise vérité nga bi na oloba po bima libanda te oza yanga otikala ka yanga eke to seka biso mibale sukaka abungu. Moi musala titango yenga de ana sala de amakamu na ngai na chaka de amungo na ngana biloko ya ndako nanga jamais ngana ko banga ye po ya ayoko ya pana na bio linga ta kota suko lamba papa sona na posa mai na otinda ye mai te ya ozula nga mai to sala na bona cuisine mais tant de ana komi ko suspecter na mbali est-ce que na olinge lisusu na bando lingane siko na kanga ye loko na kanga ka yenga moko yango na bengana ka ye. Voilà, merci beaucoup ma soeur, je pense que nous allons essayer un peu de parler avec la famille et tout aussi un concours il y a pasteur Nayo nous avons notre pasteur pour voir à quelle mesure tout solo parce que c'est un peu compliqué du Kambongo. Merci na bino bandeko botali biso to tika nan ko solo lango sur sur libanda ya caméra. Merci na Dari de Wantesa, Parouze Sayo, caméraman assuré. Puis merci na Gilles Vazolandonga, et puis la réalisation Château Kolo. Merci na l'équipe na conseil et puis na maître Danilo. Et pour le loto Sukina no le temps to baneni na continuer likambo na semi kinaye oyo to tika ki non quelque part pour tout si ça problème. Merci. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chikot, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du Ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Vous a déjà yako sepela. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele. Dans la pharmacie et la formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie, et puis dans saliba master, na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans la ligue œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production y a phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir y a nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA
et subir essai toxicologique et puis essai clinique. Et ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis kisi ils ont la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux, pour ça, les huile, na shampoing, pour le traitement, les cheveux abîmés, les cheveux haut et baby, les cheveux colorés, ils allaient botter sa soukinoki, et puis ils allaient retarder, repousser les cheveux blancs. Nous avons un parfum, na biso, tout ça, à base de banzete, na biso, ya Congo. Spécificité, ils allaient quitter ça, stress, na kati, yanzoto. Na branche médicaments, nous allons na méamycine, sirop comprimé, où ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Nous allons kiss na biso diazostimile, où ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Nous allons kiss na biso zingenalis, supo na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où ils allaient na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tombolingo ya papa na biso tondeli diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila, vous allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon, vous allez tisane na biso, vous allez traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer la diabétine, où ils allez kiss na biso ya diabète, et puis vous allez na anti-poison na biso, où ils allez neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na biso actualité. La voix du peuple, maman na